Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota naël sous lelo tokiti a na commune ya Matete, donc bon on a déjà ba maison ndenge ezali, donc toza na makadam dans la commune ya Matete toye kotala eloko moko nayebi ke ba ndeko oyo bazara la poso sa commerce ba obokenda poto na ba méchant qui tia ça vraiment que non fona ton hôtel fona ton immeuble fona ton eloko moko commercial ya bino yango. Donc awa to na Matete na arrêt Chilombo ba onyos ba yebi oya nzela zandu oya nzela ya kingandi nzela nyonso koya mon place ba chilo nya fachi beton de ba benga arrêt Chilombo ngani fachi beton. Donc arrêt Chilombo lupango to yoko tala ana Matete za lupango mo za na Prince, donc ndena mande ko lobake ba oyo bazana ba projet ya mikie batala yango te ba oba na ba projet ya ba maison commerciale, vous en a projet tonga hôtel, salle de fête, boîte de nuit, donc ba oba za ba projet ya minene commercial ya bino yango. Au moins to ana makadam, donc a to katisa a sko to katisa na ngambo arrêt Chilombo to kota sko couloir ya Lokoro au moins ndemi tukezo bima, donc désordre moto ezo kota mi tukezo bima, donc a so betelo au moro boy ma 2 niveaux ma 3 niveaux beti hôtel beti ba restaurant minene mbongo ezozonga, donc a to na couloir Lokoro au moins à droite gauche ils ont ba terrasse, ils ont ba salle de fête, ils ont ba boîte de nuit, donc ils ont couloir moko ou eyebani Matete mobimba couloir commercial. Bon to kota na lupango pour lupango déjà to komi to katsa to kota na to mona na lupango ndenge ezali. Voilà, donc awa to na katsa lupango yango to yelaki yango yo, donc awa siko to dans na kati, donc bozo mona ils a déjà na terrasse bo mona da prémisse pimbo na monoko prémisse yango yo ou déjà bo mona ba table, donc ils esika mon boy ils a ba luaka, donc terrasse mo ya munene ils a awa oyo ba luaka, donc ba ya kota ba match awa ba ya kosala ba maramba danger awa, donc ils esika mon obo mona ils a ndaku habitable mais ndez à la systématique terrasse azo louer a créer moi dépôt naé moi tout ça bato bazo vanda likolo bo mona pe likolo et to benda mo libanda, donc onyo so les espaces au bo mona prémisse na prémisse donc pimbo na monoko, donc les espaces moko oyo batu ba yaka ko louer bo mona mituke ele kana makadam yango wana couloir Lokoro yango wana, donc yango wana to zoomer bo mona yango bien pour na relaxer vraiment que non to zandi na makadam, donc ezana bilo mususu sozo somba on a déjà na makadam bo moni quartier ndenge ezali faut oyeba déjà que non so na sombi yango na kotongelo ka danger, et puis mbongo nanga ekozonga po biloko na kotonga ndeti na ba place a boye so kotongi salle de fête tongelo mo ya danger bat baroya ba revendre ba louer ndeti ba appartement awa wo na ba milieu commercial boye, donc eza bilo mo bo beti biloko ba indien ba chinois ba signer ba contrat oza ko se retrouver mobimba.
macadam yango wana. Donc bomona toza manakata lupango mais ndinga macadam donc dans lupango eza sur macadam lupango eza macadamisé. Voilà donc to obima muki avant to kota to baluka na sima ya lupango bomona pe sima ndenge ezali po boyibi mapango matete ndenge ezala ba maison honnête ezala batonga na katikati batiki espace liboso batiki pe espace mususu na sima. Donc ndeka to lobaki to na macadam bomona en face la salle de fête, la maison, donc c'est vraiment il a la raté. C'est il y a danger. Tout le temps kati to baluka pe na sima. Voilà donc to koti sko na kati to baluki na sima banda ko ezali o ya sima o ezanda quoi 2 chambres salon et puis maison on est loin les a 3 chambres salon likolo ezana on a des salons suna se mais baloué sarayango to ena ndenge ya sima bomona pe sima ndenge ezali bomona sol bomona ba sous-sol. Bomona ba en haut donc ba vie haute yango bomona likolo onyo suza vert toana yango wana palais 3 chambres salon moko likolo salon suna se oyo terrasse et loué donc dimension lupango oyo superficie nango epesa biso 245 mètres carrés. Donc onyo suza ba environnement boyibi mapanga matete ndenge ezalaka systématique à tunnel na ciment. Donc apesa la systématique ya tunnel na ciment. Donc prince balukazol tunnel na ndenge ya cimenterie. Donc tunnel yango na ndenge ya ciment bomona o eza tunnel o yebela pe na ndenge ya cimenterie chwa longwe. Donc yango lupango eza 245 mètres carrés na ndenge ya superficie. Surtout mimi yango na ndenge ya dimension pour batnyo pas comprendre lupango eza 7 mètres sur 35. Na bandeli superficielle lupango eza 245 mètres carrés. Mais la ndenge systématique à dimension eza 7 mètres sur 35. Donc profondeur eza munene mulayi. Donc 35 mètres carrés. Nza ba installation sanitaire na ndenge ciment. To bima siko liboso poto yebela suka comme ça. To bima na biso po naza sûr que mutu nyonso a comprendre que lupango eza danger, lupango eza sika bien. Lupango eza sika mo ata bata témoin de Jéhovah ba o bazan pour ça otunga ba église ya danger na matete na matete église ya danger zati yo za pasteur biloko kosomba yango. Lupango eza 245 mètres carrés to chango $250,000 à discuter. Donc $250,000 à discuter. To bimina macadam bomona pe ba salle bomona ba staff na ngambu ba église ya danger minene ba pasteur bomona wana tabernacle de l'espérance dans les églises à danger bomona wana ba staff ida ils a toujours ana matete ba o ba ebi couloir lokoro ba robetelo lisolo staff ida ndet na ngambu boy toza liboso lupango yango yo ba nzete ba kata omona donc ba nganda tabezali ba nganda ngombe donc biloko tout oyo esalaka ke place commerciale et vivre ezali donc lupango to banga prité ba tie $250,000 à discuter. Donc, ils ont à discuter. Roya, au discuter. Toro solo là. Colonna ngope, o baote kayango. Bazan pour ça mbongo. Tu as $250,000 à discuter. Raison autre, tu as $250,000 à discuter pour esa place commerciale. Et puis, esa systématisation. N'enge, mapango na couloir le coro. Ezote kama. Par rapport, il y a investigation. Par rapport, il y a ba recherche au tout ça là qui tu comprendre que donc ndenge marambo et ça là mais là ezalindi bongo donc to toujours na makalam kana couloir le coro to tambola mo muke bomo na couloir ngo ndenge ezali ndenge quartier ezaleli ndenge ba maison ba hôtel ezali ndenge be biloko asikezo tongama pour épesa un peu moins image ya visibilité. Bon na ba onyo so ba betaki libaku na 2 jours au ndenge to bandai ko lancer wa marambo te to zaki na problème courant donc courant zongi ya marambo so